Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Pour les abonnés de Bibiche Mbombo officiel, est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça ira pas. La grâce de Dieu vous informer, c'est mon souci majeur. J'espère que mon titre wana et puis si pas si pe ma wakasi mitema dans les cambo ya utiko koya, il cambo moko ya somo et puis si pas si j'espère que ba chaîne ebele ba lobeli yango li solo oyo ya bana oyo ba otiko kufa 6 personnes ba kufi na famille moko bandeko. Et puis si pas si pe ma wakasi mitema parce que biloko abo ce sont de fait de société, il faut to lobela kango. Il faut to lobela ngo pour na ko éveiller pe bato mususu ba maman ba papa, il faut toujours kozala très prudent. Alors, il y a des vidéos on a chez la bino to na bino together. Et puis to rozonga juste après pour commenter parce que et puis si pas si pe mawa kati na mi tema bandeko na ngai les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Maman o autiko kufi la bana boyebi bien li solo ndenge ezalaki ya loso bana bali loso en tout cas bango nyonso presque bango nyonso 6 personnes si je me trompe pas ba kufaki. Alors non je bino ba vidéo bolanda ba vidéo tina suka. Il y a cette vidéo ya bana oyo ba autiko kufa pona loso. J'ai une autre vidéo. Il y a maman morobo na ebité maman on a mboka bakangie maman na ndogali abana nenyon so babi asenga ba pardon en plein vidéo. Ce sont de choses réelles. Non chez la bino vidéo wana il y a des vidéos que je vais vous proposer bola na on tina suka et puis ngana bino to kozonga pour commenter. OK? Télévision ezali radio te to landa together na bino et puis nous allons retourner juste après pour commenter. Merci na confiance oyo bozo pesangai. Merci na bapel na bino, merci na ba suggestion na bino, merci na ba like na bino, ba commentaire na bino zo pesa biso makasi ya ko ça la bino musala. En tout cas, tous à la prudent, ba maman, ba papa, il faut qu'on yeba en fait au-delà de tout, muto protéger rezara nzambe. Parce que ce muto alobi asalomabe akokana pendant 10 ans, 20 ans. Au lukaka mutu na yo ki asalomabe. Ba rab baza bongo aza akangyo vraiment na motema pendant 10 ans. Au lukaka place nini ye akoki ko achever yo. Alors, sans plus tarder mes amours, télévision et radio té, bolanda no ba explication ba vidéo o nyonso nga na chez la bino, eza ba vidéo moko ya participer à somo. To landa mokili eza compliqué, ozana bana 8, o se retrouver na bana mibale, eza compliqué. Na vie ko se ka mutu te. Vie à mutu lelo akola la pauvre, lobi la muki riche. Mutu musu akola na mutuka, lobi la na mutuka ne me lobi azangi mutuka. Mutu musu alala kina ndeko na ya na mwana lelo lobi azana été. Donc vie peut changer na seconde. Anytime la vie peut changer. Alors sans plus tarder, suivons d'abord ça et on se retrouve tout juste après. C'est parti. Nana sabona tikali mabongo pamba loko muto ya bota te loko te na za tata mwasi na bango bana na nyonso tu bakufa na vanda na bango na ndaku nanga na kabola bango te nga tata mwasi na bango bana na baboya mama na bango tata na bango bavanda epa na nga tata mwasi naza ofele mama zate baleki na nga pe bazala na kati na boko la pe bango kaka na mumbongo ngo ya miliki na ka bongo bongo isi finance ata 5000 ya olia bango balia na pokwa o na kenda ko debouiller po na bango na yebi nazali kamuna mutu te
naza rankini na mutu te na lipango wana naza rankini na bango te na defa keloko na bango te bon nayebi te soki ki jaloux ya nini oyo bakoki koyoka ngai nazala na nga rogai te na kipaka na ngai te bon nayebi te oyo nini basali mardi nalamuki na ntongo naye na mesa ya va kolamuka nalamusi nanu bango nabongisi bango mpo bakende classe sikoyo leki oyo ya 14 ayebisi ngabi yaya sikoyo biso tokolia nini nayebisi kasi tia moto bolamba fufu ayebisi nga te yaya yango ka chaque jour fufu ntongo mpo wa fufu lelo tokolia fufu te tokolia na biso loso wana lobi mardi biso tolia loso ngai bise abolia loso tuna ba oya mikie ese ba olinga olia loso surtout oya uti voyage ba ba mesana na kwanga na fufu atuni pe ba tantini biso tolia loso savana ebise bimisa mbambola otsamutu ayebisinga makala ezatenga bi problème te na mbo na peso ya wenze oya pokwa kata 500 osomba makala na esunga bino lambi na tongo mwanda mwetika pe sunga bino na pokwa ayebisinga sava ya nga pe nafandika na pavement abimi libanda amoni na lipango na biso toza 3 portes so porte na ndako munene ya nkolo lipango atekela biso wana moto eza vide atuni alobi ya Jackie moto na bino bota nini nayebisi mampia pelisa moto te ayebisinga yaya kopelisa moto retard nataka makala kuna totya nzungu ye Jackie ayebisi te moto eza nango totie eloko te tia na nzungu mwana koti na ndako azwi mai atie na moto napesi mbongo nayebisi kende somba loso napesi lokwa demi azwi akesomba loso alolobi te yaya naosomba sukali ya 500 ava tolia loso nasa nini tomela na mwa ti kabise problème te sala posa na akei asombi sukali asombi loso ayina na ndako na misu na nganga pe nazaka wana navali na pavement aki asombi loso na misu na ngai ye nango asukoli yango atie na mai voilà mardi atie na mai na kati ya nzungu asomi kaka keke pa na kwe na biso awa asomi aye nango asokoli yango atie na nzungu so ayebisinga yaya nabosani natie mungwa te me kota na ndako sala nini ozwa mungwa oyo yaya mungwa esili ngabi yo moto olambaka omoni mungwa etika moke ifale oyebisanga mpona rapide ya osomba mungwa to obakisa kuna sava ya kozwa 100 fois osomba mungwa ye mwa mwasi na Jackie atelema na porte alobi mpona nini nga nazala mungwa mpona nini bolinga osengela nga mungwa te mungwa eza na ndako ese nga naza salite solo bozwa mungwa na ndako na nga naza salite bon ntango nayoki bongo osanga mpe bien te nde tovandaka bon namona mpe mabe te akei ayebisi ye jeune fille kota na ndako ayebisi mampia kota na ngai te ye moko Jackie mwana mwasi wana ayebisi mampia kota na ndako na se ya mesa mulangi moko bweza wana eza na mungwa bon bakotaki bango mibale nga mpe nasimi nzela nakie kosokola nga nakie kosokola na nde ayaki na mungu yango atiaki na nzungu nga namonaki te sikoyo nauti osokola esi na bongami nakie na ngai me ye mampi alobi loso na moto natiki bango loso na moto etoka ngai bisa tika otala loso oyo bolia na baninga tinga na yaka mpe ntango bolamba ezala bino mwa retard te wana ba 13h ezala mwa retard te ti bolambaka kenanga me ye mampi alobi te akoti na ndako bafanda bango nyonso tuna baleki na kati ya ndako baatala TV baatala TV nzungu ezala libanda na lipango na poti place mbambola moto wana ezala place ya nkolo lipango wana mbambola esala ye na kati ya ndako na bana baotala TV siko alobi nabima libanda natala loso yango soki mai ekauki bimi bwa ye kokuta kaka le meme ye muto apesaki ye mungwa azokanga nzungu yalobi ya Jackie ofongola nzungu yango opona ni ya yebisa bite nazotala mpona sani na shofeti
Lona seka mosunga kaka. Nazo fele. Mama zate la boko la bana na nyoso tuna pasi. Madame abosunga. Bon, Jackie Aza mwasi ya mwana nkolo lipango. OK. Information de Bazani. C'est un mardi. Na 13h. Bakufi 5. Misatu baza l'hôpital, la campus. Donc Bakufi depuis mardi na 13h. Bakufi le roi à 5. 5. Na katsa bana 5. Babi bana ya bazali, bana leki bazali. Nazala nyongo ya mutu te. Ata ndenge naza boye solo songa na liaki na kangi misu na kei ezala mutu moko ta koya kotelema po asenga nyongo epa na nga nazala nyongo ya mutu te. Eloko te nazala nyongo na ye te. Bango bakweyaki ndeti ya mike kande balie asilisi akweyisi place misumeli ufeli o bamema na hôpital bo wana nga nazalaki te. Papa, Mataki wilite Mungu akaya pamba na mai. Mungu akaka na mai. Ndelo seza kuleo. Batie loko te. Omona wa mai bwepo epoli mbula. Ezumwa mai. Mampiata yo bika nzamba sunga yo lota tola yaya. Ubali yo nazali asala kate. Ba o bazana hôpital basunga wana ba wela na ba o bazana hôpital kuna. Ordonnance yaki pona mbongo ezate pona ba o bazana hôpital papa. Naza mbongo te o ngana koki kotinda kuna po basunga ba o bazana kuna na hôpital. Nazala mbongo te bosunga ngana o ya kokunda na o bazana moke. Na o bazana hôpital nazala mbongo te bosunga nga papa nazala mbongo te. Na ibitini na bongo sala na place wana. Bikanda ngo ba pise ya mo ya osi ngande mbongo. Bana na ba kufi combien? Na bana mi bale ba kufi se place ya ngai moko sans compter bana bofwe na ngai bana mususu. Bana yo mo ba kufi mi bale. Mama kufi mwana moko mutaki mboka. Bakomi kwa. Bofwe na ngai mususu kufi mi bale. Kwa mobali mususu yi ba kufi bana mi bale. Asali 5. Kana libota mo. Place ni. So zikwa na biso. Si bikote matsa crédit. Esika baza pembeni na shop. Okoleka direction na bino ou bien okozalaka na kati te ozalaka na kati. Kombo na yebo ebi yango te. Kombo papa wana. Boutique nango eza na couleur nini? Kibina bakoma nini? Kombo na tanga te. Kanga boutique. Bosomba kiloso R nini? Hein? Bosomba kiloso nango R nini? Bosomba ilo so oebite nana kende kosomba ngamu yo mo muto kenda kosomba bozala ikolamba bozala kina banani ngamu na lupango boza bato boni ma porte boni na kati ya lupango sika bozuka boza 3 portes boza ba porte misato bino boza na suko bien na ibande bino boza na suko kote bakenda na toilette nous des portes à souka wana. OK. Olamba kilo songo na CNZT. CNZT. Olamba on anda ku bien banda. Banda. Oza ko lamba banda. Yo chaki kilo ni na kati. Eloti. Chaki lo ko boteka nde bolamba ki wana. Nde bolambi après bolie. Est-ce bolia ki yango? Tant bolia on dit bandi ko kamala muta. À part ça, aux ans et l'euro pour que ça aille.
tolanda bipai misusu baye koloba ete basilaki kosenga to pe mungwa soit huile mafuta balambelaka pona batia na loso bango baliaki mungwa biso pe mikana kasel pa mama na bango moko ava bima nda tseki moto atema ya loso mama ye moko nda tikala osenga mungwa tseli bana na loso nde biso pe kama mungwa pe biso pe toyoki ka bongo po bana eza nango bongo te ba toyebi te ke mungwa so mama singa ki epa nani toyebi te place toyeba te so euti au place bazolo ba ete azwaki huile soki pe quelque part yaki na opati huile tie huile asomba ki kosomba po batia na loso eloko mama singa ki moko ndaka mungwa huile nde basomba ki kosomba bana loso basomba ko mama ye moko asenga ki mungwa atiaki na biloko atina biloko ava bima atalo tiki la bana maya loso na moto pe ye moko ba vaze baliaka na bango bakimi esali biso pasi retourna motuna point nini bakimi to retourna motuna kasi ngo ngape nazo mituna pona nini bakimi po biso tozo takutu musika tozo ya ezo sala biso pasi kini mobimba ezo sala bato pasi mais bato bavandi na bango bakimi eloko bakimi leza nini ba criminalité bakuluna te ba soda te mais bakimi bakimeli nini biso tozo ya basali biso nini fo bazala na mawa il faut toyebe eloko bango bakimeli susi nanga ezana parce que ngape naza papa moboti esalinga pasi atwana venindo na numéro 174 177 ikambeleki awa tofandaki na moi tomoni mwana ya muke ya deza akangami toyebi kaka ke mwana azobela ndi akangamaki wana batomboli mwana bakene na hôpital oki osanza nzela baya na ye babandi kolanda na sima tozongisi bayani babi tozonga mwana ndinga kangami wana alamuka na ye bosi manza bozonga ka minute tozongisa bayani na ye bwe tango akangamaki wana ezalaki na ngonga nini ezalaki na ngonga ba 12 heures tango akangami bakimi nemba na hôpital bayani bakome olanda tozongisi bayani na sima bozonga kuna wana papa to pe mama ya bana ngo bazalaki te papa na mama babimaki papa kine musala mama pa kine kolukila bana bana batikali kokanga mande na sima tozongisi yaya tango tozongisi yaya linga kota na lupango etomona yaya kumba na oyo ka bien te na oyo ka bien te oyo ka bien te ndeli yaya mwana liboso yaya ya liboso na bandiki na oyo ka bien te na oyo ka bien te babandi ko sanza mbala moko oyo mbule kina kangami mosole kino to nini ona oyo ka bien te jeune Simon pe mena biso ka leke kati atombolié abiya bene manga na oyo ka vertige bena memie na maboko ta memie be abandi ko sanza bakimne mbango hôpital ta ba kimana ya hôpital bamona isusu leki na kati alpango abandi lisusu ko sanza leki tanga bandi ko sanza babane sumba biso to kota mbango na porto bi oyo et comme leki wana zaki lokola troisième personne puisque leki yo amuke ba maki na hôpital yaya na leki msusu ya mobile leki kwa troisième personne na to koti lisusu na lupango to mona lisusu mwana noko awutaki mboka pe ayaki na pa na bango to mona pe mwana noko azobaluka na mabele yo nini boye la bandi pe mama ko sanza na zolo tina munako tanga bandi ko sanza ba tombo li solo moko format ya vrai o e salami fabino bomoni o salami biso to zaka o biso moto moni babet biso ne to tomboli bana to kina bango l'hôpital biso monde to moni mutu tabete la biso to mona na ba télévision be oyo biso moto moni après 2 minutes mo akwei tant mususu 4e wana ba memi to mona boy 5e mama lek la mangati kala na bango azana 15 et bango nyoso bazaki na moto ya combien to pe non bango nyoso to bazaki 8 nous sommes pratiquement à la fin. J'espère que botangi ba vidéo o nyonso botali yango pardon ma vidéo o nyonso et puis si passe franchement et puis si vraiment passe comme on a bana kokufa bon ba vidéo na chelibino musuku to moyena chango tetalaka YouTube ngana oki passe parce que loko est choqué mutu nyonso batu nyonso quartier baza choqué comment batu bakokufa na jour moko. Oui, c'est vrai que maman zakina nyongo ya voisine na ye ba ranking nde sali ke bakufa non. Il faut l'état landela likambo na ba yeba qu'est-ce qui se passe. Malgré ba voisin nyonso ba kimi déjà, c'est normal. Ba voisin il faut eloko bon ba kimaka nanu. Ote ba voisin pourquoi ba kimi te? Ba kimaka dans le pango mo ba kimi bazati. Donc pour ça ba kangi bino esili. Il faut qu'on kima parce que heureusement nous innocents mais au côté boloko. Et nous bon son comme événement mo salami kimana nos justifications sima. Oui, bilo qu'on est photos on a ba angle belé. Maman sobiloso nos explications mususu oh non côté la bino et ça que maman yemoko soba ki mungu ache na kati ya loso.
ache mai ya loso na moto mwana keka kosomba loso aye ache na moto asomi na huile soko loso wana nde eboti problème soko toyebi te voisin achaki poison na boutique place oyo batekaka toyebi te loso wana jeko akotaki na loso toyebi te. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et cause à compte à rendre morobo et biso toyebi te oye bandenge nini ya on a vu to senga ka protection nzambe parce que muto abatela biso c'est Dieu nzambe nde muto protégera biso tala mama omona ke no bana vi moro pe bazo luka nanu abimi na ye ake ko luka mo eloko kolia po asunga bana na ye mais aye boye ba opesa explication bana comme 6 donc bana na ye na mwana semeki na ye autaki mboka. Donc sur le bilan de la makambo wana omona ke non ce sont aussi des choses spirituelles oyo eza wana ce sont des choses spirituelles. Ce sont des choses spirituelles. Donc, ceux qui vont l'année on a prière et aux amabé makasi. Yon mo batu nyoso balinga koyamba ba batu nanda kote. Nana na mutu moko boye bazaki na bango bien en couple. Moi si ayambi kaka maman na bango. Kaka moi si ay maman botaki mboka. Moi si ayambi maman. Kaka ayambi maman. Après quelques temps moi si akota na sa mabele ya. To ebite maman nde ayaki ko boma mwana na ye. To bato mboka bayokeli mama jalousie po aye na Congo amoni mwana na ye abonga soba ba villa to éviter qu'est-ce qui s'est passé. Il faut faire très attention au-delà de tout eloko na ko ebisa na ko loba eloko on peut se dire ezaka que non il faut prier makasi. Il faut vraiment ko sambela surtout ba place oyo eza ba place moko ba mapango ba cour commune surtout na ba Congo wana ba cour commune ba mapango boza ebele bolamba ka libanda o chenzu libanda yo wana ofandi na yo ozoye bate mitema bato bozo partager oyebi mitema bato te fi moko boye akufaka peka bana lisoloka na TikTok boye ezala que non quand ndenge ezalaka ba voisin koto yo koto azan jeune marié na mobile na ye kuna ba fi baza belé ba oyokele jalousie et ko sala que non jour mususu fi wana ba komana ba rancune fi wana mobile na ke musala mobile ke musala fi wana atikali ne na ndaku et ko sala que ya tikali na ndaku wana abimi na pompe azotoka mai bobika ba mapango wana ba mapango na biso na Congo ndezalaka azotoka mai sko ba fi wana o ba célibataire no ba yeba ko motumbolo yo kansaki nini mobile no boyena kansaki nini nde sikoyo a continuer na ndako abengi mobali na ye otala ka bazotumbulanga boyena nga tala bango nde bazotumbulanga mobali na ye biso koloba te zela tinga moko na zoya esili nango peti sikoyo esali ke aolamba libanda ka ndenge za lami libanda me ba fiona bazobwakeleka ba jeto boye kombo ye pesko akoki ko supporter te bina boyena nga makabwe na boye nesko ba fiona ba yeti la porte ndako ne ba komi ko bundisa ye siko moko na bango azalaki na Gillette na kobunda sko azwi Gillette akati webi ke biso basi na katikati ya mipende na biso eza musisa moko ereliaka hein donc eza na katikati ya mupende kwa ba entre jambes wana donc ba kati Gillette wana OK musisa moko ezalaka wana musisa makile zo soto moni soso ba kati ya mutu ndenge maskile epomboka piu et les 4-5 minutes, moi, je suis en sur place. Donc, bakata qui est veine. Ce qu'on a veine, wana donc, makila niveau et bima qui wana akoka kité donc 5 minutes le temps abana cause ko s'en saler tout. Akenda ki lopango mobimba bakima. Atikala yemo na lopango. Bana quartier kana musika bakebenga pa police. Lopango mobimba na bana na ba bébé mutasala na lopango wana te. Akufa wana. Pour sentir que ba mapango ya ba cour commune, ce n'est pas seulement mapango, mais on appelle ça comment? Ba place où il y a qu'on partager banda. Ce n'est pas seulement dans Congo. En Afrique du Sud aussi, il y a aussi des gens qui partagent des maisons. Donc, si on veut partager ba maison, il faut que l'ukara a qui met place où yozali. Si on monique danger, et ça place où yoza, c'est mieux de quitter.
parce que mon thème mon tout éviter ba place ya repartager donc o éviter o rocher lo no wana o éviter aux obligés lamba aux obligés vivre donc aux a anytime to bando kengela biloko zo lamba o kengela place aux fanda donc tu n'es pas obligé mais si on la place aux fanda qui non danger za a ma beza il faut ko yebela pour mon toko bomo bope akimi batikele pe comme on a été taneti maman na loko salami siko ba comme peut-être qu'on soupçonner voisin na ye. Peut-être que voisin wana azana est innocente, ayebi na epete. Tellement il considère que non bazana ba rankinda soani, le diable peut a profiter na simawana. Pour okomati na niveau ko kufisa bana et belé bwe na mama donc ezaki makambo déjà spirituellement c'était déjà préparé. Spirituellement makambo ezaki déjà préparé. Siko soki ezana mutu moko asambela alinga zo message atana ndoto soit à travers ma prophète. Parce qu'il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Donc, les kamboué, ça, la maraté, sans qu'il y ait banzamba ko lobela, soit à ko lobela à travers ma prophète. Et il faut toujours la présence en zambe. Parce que il y a les kamboué, il y a grave et ko melayo. Mais ce qu'on a déjà averti, dans zela lo sambo, au monde pio, et ça est dévié. Mambo et salami, ça passe. L'État, il y a. Bakena bana tala bana batandi bango bana bazate bana baki ça fait mal et ça là parce que mona bana batanda milongo la balali o mona pe boy mama azana musala malonga te business malonga zo sala te tala katikeli bana lo soit pamba balia sans eloko lo soka na mafuta balia ne fiske ba che loko na libumu mama ke luka o mona boy papa boy fonctionnaire o mona boy mama pe fonctionnaire alors. Merci beaucoup, merci énormément Nabino abonné à Bibi Chumbo officiel. J'espère que vous avez belé dans la chaîne Nabino. En tout cas, vous s'abonner massivement à la chaîne Nabino, vous partager, vous aimer, vous commenter. En tout cas, nous sommes pratiquement à la fin. Maman peut s'y passer. Vidéo nous pour ceux qui cette vidéo nous on a chez Bino ya maman maman zo senga bana bolimbisi ke bolimbisa ngana bomaki bana ne mususu mais senga bolimbisi na public. Oh si je na rolo belango tous les lotés parce que ils ont bloqué et puis ça nga kanda et puis ça nga somme et bank ça nga mokili maman o aboti yo mais azolia yo azoboma yo alingi yo avant c'était un niveau qui nous toki ezalana ezalana ki buzengi tala lelo maman comme ridicule ote bana do akangi bana na kindoki to alie bana po bana na basunga kete mokilo ya makambo et ça linga na chair de poule yango mona batu musu ba via batu mususu awa o mona vi wana eza ndenge nini batu ba vie eza ko frede po nini o mona muto aza l'auteur c'est sa maman propre maman na est propre nde aza auteur ya problème na ye maman aza auteur ya problème na ye muto mona passe même maman na ye muto kanga ye. Alors, merci beaucoup en tout cas. Merci énormément Nabino abonné à Bibi Chumbo officiel. Bon, continuez à partager ma live, ma vidéo, Nabiso. Bon, aimez, bon, commenter. Il faut que vous ayez pris don. Nabanda kuboza, naba place bozali, naba place biso sur tozo fanda. Tozaka entouré na batu. Ozaka na pour ça batu. Soko lobi que non, moi je n'aime pas les gens. Nada ko poussa na pembe na batute. Patati patata. Tu auras toujours besoin de gens. Soko lobi que non ofanda yo mo na vie na on sait que yo il faut ko koto ya ka batute. Mais motema mutu nzambe da yebi. Il faut que senga nzambe atindelo bato bien pembe na yo. Atindelo entourage bien. Na mili ya musala, na mili place aux enfants na quartier. Pour ce que le but que non nanda kunanga na fanda kana batute, oza yomoko. Oui, c'est une bonne chose, mais il faut aussi qu'il y ait place où yozo que dozo côtoyer, oko ke nepe na wenze ko somba biloko, oko ke nepe na shop ko somba biloko. Eza na mutu mususu ka bia yina yo ataka na biloko oyo sombia ko salope mabe. To senga ka protection en Nzambe, que leurs âmes reposent en paix parce que ça me donne à permettre ma ramboine ça là mais faut qu'on soit toujours prudent ma pas il y a cours commune il faut pas on appelle ça comment il faut avoir notion wana ya kofiner kaka biloko ils ont tout ça zola matiki biloko polele j'ai quoi pas quoi ya koti j'ai quoi quoi ya koti ma bé et loko moi ma bé koko taper na biloko et tcha biloko et comment empoisonner alors
Merci énormément na bino abonné à Bibiche Mbombo officiel. Bo partager ma vidéo na biso, bo aimer, bo commenter. Et comme ça, biso vrai kito koné to zo mona ni bozo like bozo commenter. Merci beaucoup na courage na bino. Merci beaucoup na ba like na bino, ba commentaire na bino. Merci en tout cas, merci énormément. Oh ba luba toi ça que je la vois mandantenta. Merci énormément, merci vraiment 1000 merci na bino. En tout cas, moi je vous retrouve next time avec un nouveau numéro de cette émission 100% news avec Bibiche Mbombo Plasma. Merci beaucoup, bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.